Bandeko ebele bakota na sa ya mabele po na souci ya voyage soko oke na cimetière ya Nétropole na Kinshasa to cimetière ya Gombe to cimetière ya n'importe quel pays surtout na Maroc okomona bandeko ebele bazali wana batanda batika na mboka Maroc po bamela bango mbongo ya voyage. Donc on a la chance na yena no atambola mango kandidai. Parce que tala lisolo ya gypsy wana tala lisolo ya gypsy banda bani makamba voyage na kin banda yena ba Luanda nde makamna na mobile na Lyon mais mobile na nza pour senga na kolo ba pema mobile ya moto na ebité na mona ebité mais je pense que soki mobile ya plaza ina doki azaki na vie ya malonga nde mwasi na umea na Luanda ni ofuta bia ke sur place na Luanda mobile yana ko zo pe ba ressemblance na Luanda na Lyon wana azu pe ba ressemblance pe na Lyon akiti pe na Luanda atali pe makamba mwasi ne so oboti sa pe mwasi na boti se pas songia. Est-ce que okiko imaginer moto arata voyage likolo ya mbongo me azana mbongo imaginer likambongo vraiment yo po okinde yo bisi biso zana mbongo te avion mati olobi nazana mbongo est-ce que imaginer ngo c'est diabolique. Et puis sikoyo likambo soko analyser yango bien fiston Hollande yango soko analyser yango bien vraiment est-ce que eza na intérêt ya ndeko moko abimisa mutu asalir ndeko bandeko na ye na likambo aboyi to ba immigration ba eli banda po bazwa ye balobi avant biso to kota na ye il faut to yeba azana mbongo ngo kokoka upa na toni gypsy na vie nanga ozana mbongo substance oya na zana mbongo substance te abi ozana mbongo substance te ndeni ngana solo na mobile na lobike atindelio mbongo ote na zana mbongo te bata immigration balobi mo eto embarqué ye ezate po zana mbongo te avion na 23h ikiti na ba ine avion décollé avion mati si place na aéroport gypsy azo sanga bi yaya nazana mbongo awa substance 1500. Radio collective ya fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte, mwana mboka bon monake bana mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya ateli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango oyo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zoputsana toza lokola wato yene 8 ans tiko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soki olingo somba biloko oyo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22.
Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Nani alobaka ke Kinshasa ekomi saturé moya kotonga ndaku ezali te tala occasion epesa melio 15 hectares mobimba ezali bongo na commune ya Nsele ndeko mwana poto nyonso tu France, Belgique, Allemagne, Afrique du Sud, États-Unis partout ozali olingaka otonga tala espace na moins cher yaka kotala ba hectare oyo ezali awa na commune ya Nsele olingi osala ferme jardin na yebite yaka oyo inko okosala yaka komona biso na commune ya Nsele entrée principale yango ezali komona na bana poto bana Paris yaka kozwa esika yo ozalaki fwa kumputu olobina ningaka na tonga na Kisasa me na mona ka place te occasion yango yo yaka kosomba hectare moko na moins cher 4500 à discuter. Ce qui peut lingi 20 sur 20, 30 sur 20, kaka ndenge okolinga. Pona batu bayi na Europe, contact plus 27 49 34 23 532 bobenga bongo mama Dorcas. Pona ba o en Afrique benga biso na radio lokolo télévision plus 27 61 88 58 455 yaka kosombela bana eteni ya mabele po o garantie avenir ya bana kasi tala occasion to pesi pona bino pe lisusu yo tindaka mbongo batongela yo ndaku bakasi balakisa yo ndaku ya voisin nzoka ndaku na yo te soki po olingi to tongela yo ndaku ne bandeti na suka benga biso kaka to kosala ba service to sala pona yo oyo esengo te na occasion ya boyi ngai na manke te ndeko 15 hectares ya pamba yaka na lombango atevu sino esila to suki wana te na mangenge lisusu na commune ya Maluku na mangenge ba hectare msusu pezali yaka benga mama Dorcas na numéro wana akopesa yo solution occasion ya boye o rate te bandeko ebele bakota na sa ya mabele po na souci ya voyage soko oke na cimetière ya Nétropole na Kinshasa to cimetière ya Gombe to cimetière ya n'importe quel pays surtout na Maroc okomona bandeko ebele bazali wana batanda batika na mboka Maroc po bamela bango mbongo ya voyage bandeko ebele na Afrique du Sud bamela bango mbongo ya voyage epesaka pasi ko rater voyage bandeko balandi ndenge bolandaki live ya lobby affaire otoli kobenga affaire Irène Mafuta na Olivier Mafuta oyo entre parenthèses il paraît bayaki poto na mbongo ya une certaine fille Gypsy mwasi ya libala o mobali na ye azalaka bongo na Lyon tolandaki histoire wana bolandaki yango tokozongela yango lisusu te epesaki pasi ya solo torobaki yango pe lobby na mit o toyeko sala live o tanto toyeko sala live lobby wana direct wana bandeko Irène Mafuta na Olivier Mafuta elongo na bandeko mususu bazalaki na matanga ya leki na bango Mimi Mafuta o torobaki azali moko ya baleki na bango oyo ayaka liboso na mikili ya mpoto na France akufaki ebembe kuta na morgue bako sala ve mortuaire lelo et pa ko kunda lobby na matanga bango bayebaki pete direct ya liko salama ezaleka batu baye matanga lokola radio lokolo télévision bandeko bandaka yango partout na sengi na bino bo s'abonner bandeko na radio lokolo télévision soko esika ba ofinga batu botondi ebele mais awa toyaka ko soana communauté tala ba émission photo landaka yango radio lokolo télévision ndeko partager na ba plateforme nyonso tout na YouTube partager na Facebook na Instagram na TikTok partout si vous partager pendant que bokota boyoka vérité na matanga wana ya lobby
et comme ka nini ti baye ko tinde la kolo makambu Olivier na Irène lien wana batali bo epesa ki ko mawa na grand frère na bango abima kipe epesi bango mawa balwa to kofanda boete lelo balingi bango ba le kapé na live ya lelo ba s'expliquer parce que tout le monde a qui lobby to kosonga sur émission à lobité na ba calcul oyo baloba ki ndeko ya Lyon a dépensé qui et ça là qui lokola $6,000 na Kinshasa et puis 6,350 na Luanda nako ba transport ba kambutu ba séjour et consort ndeko a dépassé qui lokola 21,000 €. Wana version ndeko a pesa kilo to baki yango de to kozongela yango te et ça dit pas sinon à chaque fois so qui to beti li solo et que ça li olingi ça a droit de réponse tout le monde est libre ya ko ça a droit de réponse yango wana to zweli bino lelo bokoyoka ndeko Olivier a intervenu qui na partie oza ki bongo na Luanda na Angola oyo deuxième fois ek koraté kasi ndeko Irène to kozwaye après matanga na yeba sana matanga ndeko na bango auto kufa mimi en tout cas notre sincère condoléances to kopesa bino pe programme matanga na suka ya analyse oyo yi akoleka après matanga mais kasi lelo na poko ya lelo abon na biso en direct to kozanda ndeko Olivier oyo Gypsy mwasi ya ndeko azali na Lyon avanda ki epai na ye basala ki ba démarche à voyage et simba quitté boko yoka combien de fois ndeko Gypsy alingai amata poto et simbité et qu'est-ce qui a fait que voyage wana ya Gypsy et simbate boko yoka erreur zali pa ya nani bino moko boko juge na suka ndeko to partager bo s'abonner massivement. Comme on a fiston Pelende, tata ya Sedek, votre humble serviteur, toya kapona ko nuire te me pona ko sunga kaka esika ba conflit zali to bongo sande ko zali partout siko zali soki ozali na problème likambo ya ko loba li solo ya ko beta benga biso na numéro na biso ya WhatsApp ya ngwa bozomona soki ozwi biso te tikela biso voice expliquer li solo na yo to ko beta yango kaka ndenge bolingi to beta. Soko limtutanga kombo tokotanga kombo soki oboyi totanga kombo tokotanga kombo te na émission wana ya lobi totanga ki kombo po ba permettre ki biso totanga kombo bomona ki na ba photo ya ko défiler lelo apé photo ya ko défiler tokotela bino photo ya ndeko Olivier yemoko Olivier otobeta ki lisolo bokoyoka ye ako expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé na suka tokozonga pour la conclusion sango mokonzi oyo azalaki na Saint-Raphaël père na couvent kota dilando soana oya kimaki les États-Unis ye passa na makambo tokozonga ba témoignage uti partout par-ci par-là na ndenge makamsango wana sala siko azali wapi wane kozala na live ya sima mais lelo tozali biso na ndeko na biso Olivier bolanda live on bo partager toyoka ki nungu ba ko bima ke ndeko Olivier azali na dokité balobaki yango azali na dokité mais to vérifier après vérification d'abord na yito gana ba droiture ndeko Olivier doki na yango bomoni to bombi pona ba régulier ezali mukanda ya mutu de Olivier yeyo bomoni Olivier yo wana doki ezali atangela bino donc Olivier Mafuta Nyarbisi voilà carte de résident voilà c'est que ndeko Olivier azana doki na ye voilà siko to na conversation de partager to taba j'aime to like poto si salikambo oyo toyoka entretien na biso na ndeko Olivier eleka kindenga nini pendant que doloba photo ya ndeko Olivier e ko banda ko défiler wana tolanda parce que biso to bengi yo to zio meza na bato ebele oyo soki to parce que to yebisi bato ke ba benga yo te puisque tozana na matanga biso to sala matanga to limite bato ba benga yo e comme en actualité mais tozana bato ebele oyo ba yebi biso oyo ba yebi Olivier ne Olivier aza petit nanga fiston aza leki nanga yi amutu msote na yebi Olivier ndenga botami ndenga koli na ndenge aza na poto lelo na yebi ndenge Olivier na poto Olivier na poto na mbongo mutu te mutako sote na poto na mbongo mutu te omoni bolamu mususu tozala ozosala mutu bolamu mais suka nango obi mabe c'est ça victime Olivier azo tomber victime nango tika Irène na wolo makambo na yete parce que Irène aza mwana wuti kisasa Irène azaki na vie na ye ya kisasa ya marié asali makambo na ye tosali tinde omoni Irène na ye Irène na minito aza ya kovanda na mabele
so na lobi na kovana na mabele na lobi yango na ndenge tolobana kimokolo aza kovana na mabele parce que tozolela je comprends biso tozolela donc nalingi kutu te ke omona ye na obenga kutu te ke aluka tuna yeba eza nde nini aza dépassé. Je l'ai fait na Olivier parce que naïba que son alumni Olivier Kota son a bengi Kota au Kota to solo là. Mais Olivier aussi pouvait me dire à vie exemple parce que l'obita moto la émission temps on a Olivier Olivier a zo agir avant na yinye. Azo agir le moto azo belote. J'ai compris que azaki soyete mais il n'a pas voulu qu'on manifester colère na ye ou bien mawana vis-à-vis nanga. Natika keka bongo na bimi na ye mais sikoyo nde toloba misato ndenge ozo enregistre yango ndenge toloba nga na oloba nakomona nga editi lofungola na Paris. Olivier aza wana Olivier Mafuta tozane na nde tobengo boto wana Paris nga na opeso même numéro nanga moto nyonso alinga sala abenga nga azo explication tozobengo na direct boye toloba na yo eloko eza ya solo eloko eza ya lokuta te. C'est un conflit moto a créé conflit moko sans but sans intérêt, un conflit gratuit. Mais le plus grave est que agir dans le moment où il y a beaucoup de agir. À ça, on a eu mission finga kana ngande na olobano na bloka Pechuana. OK. Pechuana na bloka nga edit na bloka et puis na gangi la mu comme ça benanga anga banda ko expliquer ka Olivier na gangi la Olivier mwana noko na Pechuana za mwana ya mama leki ya Olivier. Ça dit maman ya Pechuana na Olivier ba leki na kulutu ndenge tata nanga na ndenge mama na tata Olivier ba leki na kulutu. So comprends nana okota makambo yo parce que ceux makambo solo nana okotela Olivier te. OK. Na kokotela Olivier te na uvanda bona yoki tina mais na yebi makambo esike uti yokuto yoko sala ngo emission ka lobby. Ya makambo lelo te agression verbale aux hommes na ko salir personnalité ya Olivier et bandi lelo te na Irène et bandi lelo te yoko yo imaginer que muta créer Facebook pour que photo bandeko ya ba cousin na eka po fingaka muta o passer vie na ye mobimba ya ko finga. Non vraiment trop c'est trop. En tout cas Tokyo ndeko Olivier okene ko ta expliquer soko expliquer biso brièvement nga na vu charge wana na kozonga na télévision ngai mon gypsy azali kilanga ala mwana mama le kilanga gypsy na Kinshasa ngai ti gypsy ya Angola nga na eba gypsy na eba teke gypsy zo ya Angola mota solola na gypsy po aya Angola eza petit frère nanga cousin nanga parti yimutera kenda Kinshasa bakutana basolola ke gypsy fois ya Angola ndenge gypsy ya Angola azala ipana ye na Marthe nga na yebate ngape na Marthe ipapa pati ngape na yebate ebe ko koma mama akufi kachi matanga na Marthe ponga na vanda na nazana ndaku tozana Tony Winkele ndi batu baka kana matanga grande sœur nanga leki ya Edith ya Matolo ndi ayana gypsy ti place nganaza tofanda atake bandeko atake famille to solola nesi bangonga nazokende kine ti mama akufi comme ça bino botikala awa bocha matanga me matanga bokocha na oja enda place onga na vandaka place o bato pele bayebakanga tosololi gypsy nga yaya naza awa tosolola na pati pacha solola na mbai nanga pona ya awa po aluka mwaye avwa isenga na kende kana bi ok pas de souci mais na vandi pa pati bazo souffrir mbai nanga tinda mbongo ya billet na ya passeport mais pati ti lelo aselanga billet te pacha poma kofinga nga poma koloba n'importe quoi yanga kuna na opasho kuvanda te po na yeba kikoto teke yo zalaka nga bila mitonga na okiki kana impossibilité na tigozwela yo eloko boye na boye na kiki na tokunda mère na sala 10 jours na ekozonga après kozonga nanga matanga eleka gypsy aye na grande sœur nanga na Matolo eleka ye Edith bayebisingano so possibilité ezali ozwela biso ndako po tolevanda biso na gypsy po gypsy alobi akovanda epapati te po a chaque fois afingaka ye malgré bambongo mobali atindelaka ye
esenga bona za ya na yo po mezate tika eza na problème te ngana zwa mbongo agara chanda kuna pesa bango bakela kufana na palanka kasala ona okikusala ntaki baza bande kuna baza makilalanga mbala gypsien comme kobenga azana lion ono il faut moi si la ngai yanga bi eza moment na nte parce que faut soit temps yekola portugais après ko yekola portugais faut ça la ba document après koluka nzela na voyage to suka ni wana ngana continuer na sa musana nga iloko moko ya kokoka na par rapport à musala nga zoloba na terme parce que na sa musala na vie nga iloko na RIE muta kotsa ke ngona ambassade iloko ebimi bazana na mbongo ya récupérer li pasa na été pour la nini pour bazana ba problème na mbai na yi isingi ki fuko luka mutu o akiko mona akokene na iloko pango pour muta futa mbongo ya ambassade ba récupérer iloko na zwa photo lango batindela nga fa kana langa wana to sa fiko na yana la kisa Egypti wana gypsy bazaka na palanka na grandeur na la kisenga bitala na moto ese bokokani bozana bakre atala bi aya toza kokokana na la bibo ese okoka kosinye kokena ngo ona okoka mais il faut sola na mbai langa na zona benga mbai na ye na zwa photo na tenela mbai na ye mbai na atali apprécier le bi c'est bon pas de problème à aucun dans la vie ok n'est pas que ya nango eza ezali kifu akangaka bakombo oyo eza nécessaire ya okanga po bakoki kotuni komona nani aza motu faye bakombo na ye mosani asalaka do nyonso oyo eza na kati ya document ok c'est bon nayebisi egypte aza leki nanga nga namoni te loni nazosenga pa egypte parce que na na mbongo te nazosenga ye bato na basengi mpona makambo ya visa bapesa bango mbongo 2000 po bapesa na ambassade barécupere eloko mobali na ye atindi mbongo 2000 toki na ambassade topesi torécupere eloko napesi yango epa gypsy etikali mbongo ya billet na mbongo ya kolesa na aéroport po akende neti tozosala makambo wana nayebisi gypsy nga nabi bon yo longwa na palanka oya awa na ndako place nga naza te mais place ndako nanga ezalaki na casquelle gypsy alongwe kuna aye na casquelle bazovanda na petit frère nanga propre Dari na camarade nanga Dake bavanda bango misato na ndako wana na casquelle moto afuta ndako wana ezanga responsabilité na bango ya kolia ezanga nga na ovanda na Marte avec Mbaye Albi ok c'est bon Très bien, Nathan l'a très bien. J'ai passeport na pesi yango na maboko ya gypsy kana bitozela mobali na yo atina mbongo ya billet na mbongo ya bato aéroport mobali na ye tosolo na ene esenga bi na aéroport po aleka bato wana basengi mbongo 1000 mobali na abi te so mwa eza na kodiscute na 800 nga na bi problème eza te parce que gypsy aleki nanga na osenge mbongo nde mbongo ya billet $1000 mbongo nyonso atinda lokola 1800 à part 2000 oyo barécupérer passeport na 1800 na tozwa 1000 tokenda tosomba billet aéroport gypsy aza na pantalon kolata te aza na eloko te nga Olivier na mimisa mbongo nanga nasombeli bilamba nasombeli valise po aza leki nanga depuis gypsy avana na ndako nanga eza na jour te mobali atindela ye ni infa oyo mbongo akolia asala ngo te mpo nga mpe nakoki osengi mbongo te mpo oyo natie na ndako aza leki nanga to nazozwa responsabilité antake ngai yaya nde tovanda na ye depuis mobali na ye condition eza en aéroport mpo avoyager normal il faut aza na mbongo na ya substance na minute oyo au moins minimum eza ifo aza na $1000 na maboko ya substance na ye po aza na problème te parce que wana eza bato ya immigration nde balobi na biso mbai na bi ok c'est bon pas de problème tosali mpe conception ya makambo nyonso toprogramme jour ya voyage
mobile na ya bengi naza na bambongo te boye na boye mobile comme les Serge naza na bambongo te voilà boye na boye atinela gypsy mbongo 500 toya na aéroport premier jour ngai ye gypsy na vie na nga oyo azalaki na makambo nyonso mpo asala mpona gypsy baya gypsy akota aleka na basala checking mpo checking basala en ligne basala checking na ligne c'est bon baya bazwa ye na moto immigration aleki na ye place ya bagage ya lumière akomi na guichet kokoma akomi na guichet mpo babetele kashe batuni ye kombo na yo nani apesi kombo na ye mpe batuni ka date abotama akangabi batona bamoni olokola bien te mpo efala asala transit na nzela ya Portugal babi oso ake boye epesa biso retour batuni substance oza nango oyo naza nango lakisa substance oza nango abimisa mbongo aza nango 500 babi te 500 ecompliqué parce que soki retour ekei ezongi bato immigration nde baoza na problème koma kolekisaki moto oyo aza na substance insuffisant en plus aza na problème à langue aussi longtemps na passeport wana bakobaki profession na ye aza enseignant enseignant ayebi langue te azonga torécupéré na bengi mobali na ye ngai bisi problème a bazoloba mingi eza problème ya substance mais yo otina mbongo yo osali voyage ya moto olie oluka par-ci par-là mbongo mpo okomplete mbongo na ya substance yo ozolinga te nga nazwa esu mbongo na nga neti moto avoyage te parce que billet ezalaki lokwa konte nake nabomi billet nazwi nabakisi mbongo mpo ke toprograme lisusu jour mosusu nayebisi mobali na ye sala obakisa mbongo ya substance mpo mwa sino akende mpo sel méthode oyo batona bazoloba eza mbongo ya substance bazoloba bien soit aza na 1500 mpo aza na problème te parce que bango bakoki kolinga te ata baleli mbongo mpe balekisa motu mpo retour na bango ezonga mpo mosala na bango nde kobeba tout à fait oh c'est bon problème eza te na osala nyonso na otindela gypsy mbongo aya abakisa gypsy mbongo $200 ya substance esaloko ya 700 toya lisusu deuxième jour toya esimba pete mpo substance ka eza kokoka te mais tosali checking e bato immigration baye mpo bazwa ye mbongo ya substance eza kokoka te babi te makambo toyebisaki bino yango biso olingi problème te il faut akokisa mbongo ya substance nga nafuti so pénalité ya billet parce que vol kiti neke vide nafuti so pénalité ya billet tokomi na jour asuka wana passeport totikali na 7 jours po visa esila na bingi mobali na ye nga bi mais to se comprendre te koma moi sinon il faut ya si yo sala il faut substance na ezala 1500 po akende ote bof problème eza te na otinda motu aoya atinda moto aya bakutana na gypsy epa na nga basolola oyo basolola nga nayeba pete tokomi na jour ya suka tosombi billet na Air Maroc d'habitude eyaka kokita ba 23h edekolaka ba 1h toyi na aéroport tosali checking en ligne tobengi bato immigration baye libanda mpo bazwa ye balobi avant biso tokota na ye ifo toyeba aza na mbongo yango akokoka upa natuni gypsy na vie na nga oza na mbongo ya substance oyo yaya naza na mbongo ya substance te abi oza na mbongo ya substance te nde ninga na sololi na mobali na alobi ke atindeli yo mbongo o te naza na mbongo te bato immigration balobi moye to embarke ye eza te mpo aza na mbongo te avion na 23h ekiti na ba 1h avion décollé avion emati sur place na aéroport gypsy azoyebisanga abi yaya naza na mbongo awa ya substance 1500 mais mobali na nga alobaki naloba teke naza na 1500 nga na binga aza na problème te avion wana ekei ndenge otikali na 5 jours moyen voyage lisusu
Exacté. Parce que Air Maroc est ça la mardi na jeudi. Ndingo raté ya jeudi boye ko ya mardi boya otika na jour moko na visa na yo. Alors il est impossible au voyager. On est comme problème yo no mbayi na yo. Substance za mbongo yo falo kene na una maboko na yo. Air mobile no ebiso ke olo balanga te ke uzana substance 1500. Pour tandaki na nini? Ana bi problème za anti ono mbayi na bingi mbene si place ngabi. Yo otine lo mosi no substance 1500. Comment oibisi les sous qui alo bateka za na 1500. Siko mosi no raté voyage. Ote bo feskize nga kulanda wana te en tout cas siko toko sande nga bi na nto to ane luko sala te. Na minito il faut to kendo luka susu mosi oyo mkolo passeport. Po azwa asala demande ya malade que asala ki malade yango et permettre qui était à voyager. Ndi yango asali nini aosenga demande soki bako renouveler sous visa. Oyo zo senga ninga bi na minito il faut kende koluka médecin asala bukanda. Moi si on a payé est-ce que akondiba azongela susu parce que il y a si c'est dans makamane atika ki lokole lokone azokipa ki mbongo po mbongo pe ya récupérer ki te mbongo bapeseka na ambassade ye ase sacrifier kaka ebeki soki mutakene loko na ye era kozongi sango ye pese avantage pour que deuxième fois era okesenga visa na ye azana problème te tiko bino bo bafoué makamani so na passeport na ye ekete kana bino mbiko sola na ye na yo ka isoka koloba nini Tabinga ye mosi yango to solo na ye na faire comprendre ye mosi yango bi OK pour regarder bino bo sala mukana na bino malade comme ça mo pesa na kena ko tsango na ambassade na passeport on va lui en apesa $50 epesa na $50 pa gypsy pour que basala mukana na ya malade bakenda basala mukana malade na benga mosi na kena na passeport na mukana malade azonsa na ambassade passeport est vendu, l'ambassade va répondre normalement après 3 mois pour se couper ses visas sous décision au Japon. Tout vendu, on a bien sauté. Bof, en tout cas, on a lembi, ceux qui m'ont zali, passeport en cas rebima, nazana, ndekolanga zakuna, bango balobi, baibini o bango ba osala. On a décision au décision nationale. Donc il y a l'ambassade aussi un passeport. To récupérer un passeport wana abenga ndikone moko ya pasteur ndikona pasteur ayala ndako to vanda ngai so wala mutabengi ndeko mobali ya gypsy abengi pasteur abengi pasteur wana ndikona ye okay to vandi na ndako epananga ngai pasteur wana yana camarade na ye na gypsy na grande sœur na madolo leki ya Edith na camarade tanga parce que n'importe bango boza la ba témoin et tout sur la makambo oyo po eza makambo famille interprétation ekoma kaka mabe na makambo oyo tovandi bango babandi oh non Serge abengi biso ayebisi biso yo liembongo voyage ya leki na yo boye na boye arabi bongo pomete na expliquer bango ndenge na expliquer yo siko makambo na zoloba parce que on a dit oh ezalaki bongo na bi na zoba na miso gypsy yeyo aloba soki nga makambo na komba pasteur nani komba pasteur on a bossa ni komona OK prompte ebisi makambo nyonso na lobi na yo gypsy azawa za témoin so na lobi lukuta ayebisa bino makambo nga na kosi gypsy alobi te makambo ya Olivier lobi eza ndenge ezalaki on va bi message encore ça la bonde en tout cas wala na éviter bosco to sande ni to zana besoin to récupérer passeport wana biso moto e piloni to sala na zo passeport wana na pesa e pa pasteur na zo billet na pesa pasteur na pesa na billet na somba billet au na agence oyo eza na aéroport kende na agence wana bako restituer yo mbongo ndambo ya billet parce que bakata ndambo mbongo parce que soki boko voyager lango ofutaka pénalité de soso pour to fongola ki billet ndenge za so mutaka te voyage ebisi mbongo ya bata immigration
bato immigration balobi moyo bapesa mbongo eza te mpo basalaki mosala na bango ya 3 jours moto akete suite ya nini ya substance oyo biso tozali kozanga kopesa baleki na biso yango moto avoyage te to bango baza na problème te soki oyeli bango gypsy baokende me bakozongisa mbongo mpe bazongisa te mpo basalaki mosala na bango ayebisinga ok c'est bon pour nete toki na ye na agence na aéroport babi bazongisa mbongo apesa bango ribe na bango donc iba na bango parce wana azwa numéro ne ya compte atika na aéroport apesa na agence mpe barestitue ye mbongo ya billet passeport bazwa siko nga nayebi te mbongo ya gypsy nini oyo nga na lia paster wana alobi bon serge abengi biso alobi tozwa gypsy tokende na ye epa na nga nakende ovandani nga nabi problème ya te nga na problème te bazwa gypsy bakenda na ye en attendant na substance oyo ezala ya gypsy tovanda na gypsy bazala na mbongo ya kolia te nga nayebisa gypsy bozwa mbongo $200 bosomba biloko na bino ya kolia nga na korestitue yo $200 na yo na makambo na yo bazwa 200 basomba biloko na bango mpe ya kolia bavanda makambo wana eleka air passer ayanga mpe nasi passe nga abi problème ya te na mbongo na ya substance nga nasala $200 na obenga yo mpona pesa $200 na yo ayebisinga ok olivier problème eza te tosilisa bongo gypsy ake nga natikali na nga mpe okontinue vi na nga gypsy mpe ake mpona na responsabilité mobali na ye apres eleka nga natinda mwasi na nga na poto na 2016 na bana na nga na 2016 mwasi na nga ya na poto na bana mibale nga na ekoya na poto na 2019 na mois juin nde na ye poto nga na ye poto awa nabenga gypsy nazwa $200 oyo natikala nango natindela gypsy azwa mbongo $200 moto ava apesa gypsy mbongo ayebisa gypsy sala audio ya mbongo na opesa yo gypsy pasala bite ya olivier nazwi mbongo oyo otindi $200 bazwa $200 na bango oyo nga nazala nango nasala nini napesa serge wana mobali na ye ebandeli abande kolobe pa bato mbongo nanga nabi makambo tosilisango yoyo bandiso mbongo nanga nabenga noko na biso ya mokolo aza na Luanda leki oyo alandi mama nanga aza na Londres nabenga ye tosola na ye nga nabi makambo nga nalingi bozoba te parceke kombo ezokende eza kombo nanga soki moye ezali tokota na ligne tosola biso nyonso tosala conférence ngai oncle na biso grand frère nga nalandi awa na Irene tosali conférence na mobali ya gypsy mobali ya gypsy abandi kolobaloba nga abi te ifo ozala clair soki ozoba nga naza na mbongo na yo ifo pesa nga précision mbongo nini nga naza nango ofuna pesa yo passeport eza epa na bino billet baramboursa bino mbongo oyo etikala eza mbongo oyo bato ya service ya immigration bazwa $800 bapesa te parce que baloba eza erreur na biso eza erreur na bango te epi bazalaka siko nazoyeba te baboya bakolekisa yesusu ok siko nazoyeba te mbongo oyo ozoloba nga nazodefo mbongo nayebi te mbongo ezowuta wapi parce que bino bozoloba neti mbongo na 5000 or yo potina no 5000 te opesa 2000 mpona visa opesa 1000 ya billet opesa 800 mpona bato immigration mbongo nyonso oyo depansa lokola 3800 na 3800 bozwa passeport bozwa mbongo ya billet soki bakati na 1000 so bakati 200 to 300 bozwi 700 ngana na problème kuna te me barestitue bino mbongo ya billet sikoyo mbongo 800 oyo bato immigration bazwa yo otuna ngango ndeni bato immigration baloba ya bango baza na problème te jour nyonso boyela bango gypsy baosala nini baoluka bamatisa ye nga mbongo nini alia aza kutu gentil mpo baloba yango parce que normalement mpe so voyage eleki bongo moto ya immigration asi alelaka tosuka bongo noko aloba me oyoki makambo olivier alobi mobali ya gypsy azanga baargument ya kopesa esanga bi te so oza na baargument mosusu pesanga baargument na yo
argument ezala te peti na nga leki na nga mwana mama leki na nga pati oyo aza na Luanda ye sikoyo amoni yango lokola bona mbara ake sikoyo kosangana na gypsy mais gypsy na gypsy mpe bango basololaka te ye sikoyo moto abandi sikoyo kocreye bacompte akomi sikoyo lisusu na contact makasi na mobali ya gypsy mpona kosexprime lokola ke gypsy ayaki epa na ye bango bakanisi lokola ye azalaki mabe nga nde na nga nasala gypsy malamu yango makambo balukele gypsy nde peti wana komosala bacompte bafaux compte abandi kotindela ngai bamessage na bakamarade na nga nyonso oyo ayebi bango na njili abandi kotindela bango message Olivier aza escroc akrea na Facebook compte ya Irene akrea Facebook na compte na nga akoma Olivier escroc akoma kotindela bato oyebisa Olivier amela mbongo bato 5000 ya gypsy malédiction ekolanda ye azongisa mbongo bato alobaka n'importe quoi nga nazwaka bakaptira message wana batindela nga natindela ngo ndoko na biso nayebisa ke makambo eza na moto ozwa le devant nango te et moi je me prépare nga lobi na olanda na nga direct bato azoba libabe akozwa mokanda te nga na mokanda 10 nayebi te so libaba yango ekoya mpona nini yango na Olivier na kasa maloba te mpona kozala na baargument nano oyo ya koyebisa na bato baokanisa yango te il faut kanga foto ya doki na yo nayebisaki olobi foto ya doki no natali na WhatsApp na nga ntango otindelanga yango mpona bavirement na fui yango namoni yango liso te so nazalaki nango nga nalingi natindela yango fiston yo fo kanga foto ya doki wana nani mpona kolakisa na bato ke oyo azokanisaka oza na doki te azokosa parce que ozokende Luanda wana me nga nalingi Olivier okanga na foto ya doki comme ça les gens vont comprendre déjà que erreur moko oyo bazokosaki aza na doki te oyo baolobaki aza na doki te bamonake bayebi te il faut kotinda na foto ya doki omoni doki na ngai yango oyo oyi doki aya yo makambo oyo bana nyonso ya njili oyo bayebi makambo bayebi nga Olivier naza nani omoni ti ozosala direct lobi nga nayebai na ngango te batindela nga lien yango natindela ye mpe vite ozali na kati ya ndako awa na batanga mpo nga naboya akoloba wana aza leki na nga mosika ozo comprendre donc aza leki na nga nakozwa tante na diskite na ye nga na ndenge na nga na travayaka donc nga na ye eza butuna moi naza na moto akompare te na famille mwana njilo ayebi nga ozomona me nagardaki mokolo na nga parce que nakozwa tante na diskite na ye yango nazwa ye décision nga na okende Luanda vous comprendre donc bref oyo naoka koloba no eza yango wana mais na conseil sikoyo naoki kopesa yo omoni atosala direct na yo atozwi information olinga te kotya foto ya moto parce que foto ya moto eza vie ya moto parce que lelo nana pays ya droit ozo comprendre nana pays ya droit nakozwa mpe baavoka nakosala oyo naoka kosala kota no direct no peut-être epesa conseil loba mpe tala situation toza nango eza boye donc oyo nga naoka koloba no eza yango wana na Serge yanga na ya poto na defa mbongo nete po Serge ti lelo aza na Lyon aza na mokanda te ti lelo abota te aza na mwana te ozo comprendre mais eza vi na ye eza vi na nga te nga na ida gypsy en tant que leki na nga ozo comprendre et puis Olivier na kato maloba te nta gypsy na bozane nini mama nena gypsy mama na ye baza bafamille bondo bazalaki na sankour mama na bango iliya na bango ya mama na eza mama Elise oyo aza na boutique mais oui baza babondo voilà mama na bango na Kinshasa kuta abenganga asenganga pardon ayebisanga biyaya gypsy azaka leki na yo bosana makambo wana nyonso eza pati moto aza oluka sala bosana yango gypsy azaka leki na yo soki oza ata na eloko oyo ya kotindelaka ye tindelela bisenga bite ya mama
réputation mutu basomba yango te basomba yango te parce que nga nazwa volonté ya kotia gypsy na ndako ezala po aza leki na nga aza makila na nga mais malamu na nga nde ebalukela nga kaka ekomaka mabe lelo nga nakoma victime na parti wana koloba na nga te mais natalaka nga na bibo eza mokili oyo nyonso bango baloba na oyo nyonso eza na vie na nga eza le contraire parce que moto aza sembo na sembo eza nzambe nde ayebi motema ya motu nzambe nde moto aza na kapasité ya kopinire motu ye parti aya poto une fois bakanga na aéroport azonga ti lelo ayaka poto te motu na ye ekoma lokwa kobouge bana na ye aza na bana mibale na mwana mpona nini mwasi nazala na mwana alingaka bima na mwana ya mwasi na ye ndi mwasi na boya akenda atikele bana mibale wana batanga klase te nini te baza na kati ya ndako basumbana ndako makambo chose na ndako apataka batongo ti butu toilette na kati ya ndako vi na kati ya ndako mais oui motu nyonso avai na droit ayebi makambo oyo motu nyonso on n'a pas envie ya kodévoiler makambo na ye bino akolanda bino mambo oloba wana aza leki nanga parce que nazala na temps répondre ye te parce que nga nde tokosala débat te débat nika nde tokosala ayebi oyo nga naza bayani bayebi oyo nga naza mais nakoki koresoudre yango boye te atikela makambo lepa noko na biso mais namoni ke babétise ezokontinue sikoyo yango natuna bango kaka opesangaka mbongo nga na defaka bino yango naexplike yo biye bango bazwa mbongo passeport ezalaka epa na bango ti lelo siko mbongo nino nga Olivier nazwa mbongo na bango mpo bango babetaka lisolo mbongo na biso 5000 voyage Olivier avoyage na mbongo na biso nde naexplike wana esiko opesanga detail ya mbongo oyo nga nazwaka epa na bango gypsy azala wapi na minute oyo gypsy aza na Luanda azala epa noko nani paster wana oyo nayebisi yo mobali natindaka nayoka na pete nayoka babengana ye gypsy akoma kotelengana na nini na wenze ya palanka mobali na ye sikoyo ye na mobali libala esila bie bazalaka kaka na mobali na ye nga nayebi makambo na bango te mais je pense ke bazalaka kaka parce que mobali mpe azala na mwasi mpe te mobali ne mpe nayebi te soki abotaka to mpo aza na mwana te mobali na ye azwa mpe mokanda te parce que na ntango ya ume na poto soki azalaki kobota mbela abota mpo azwa mokanda mbela abotaka te gypsy azonga kini te ngana information suka nayebi azalaka na Luanda soki akoma na kini nayebi te parce que ezala ye gypsy ezala ye mobali na ye na bloka bango parce que bazalaki na baverité te ya koloba koleba relate likambo oyo eza normal bango bazolinga bakenda na place moko balobaka neti mabe na nga bango babima bana mawa neti nga nasala bango mabe voilà nayoki yango mama bagypsy abenganga asenganga pardon ayebisanga bilimbisa ye kaka aza leki na yo abi te bétise eki okontinuaka te makambo oyo nde yango natika bango bongo ok merci beaucoup ndeko Olivier suka toyoki version oyo eza claire et nette mais mwa mutuna moke nayebi te oza mpe oblige korépondre na mutuna wana te na makambo ya ndeko Irène est-ce que Irène ntango asala bandaka badémarche amaka gypsy pa un certain sango Anastasie juste comme ça bino boyebaka makambo wana te gypsy masolo gypsy nde nazoyebi biso kaka gypsy aza leki na biso ya ndako baya bacontacta Irène soki akozala na piste ndenge ezalaka ke na piste ya likambo soki ezali amema bango epa basango moto azosala makambo wana mobala gypsy atina mbongo ye aboya kutu kozwa mbongo wana yebisa ye moko gypsy moko atina mbongo na compte na yo moko okende ozwa mbongo nga na okende alakisi oka bato na bokutani na bango so bopesa bango mbongo esase boyokana entre bino basango kopa basango akende azwa mbongo ye azala na biro na azosala mosala na ye aye o te yaya nazwi mbongo tosande na bi anga na problème te
zela tokende pa basango mpona kokutanisa na bango ye kaka pont ya kokutanisa bango na basango azwa ni infra na maboko ne mbongo eleka na maboko ne apesa sango asala ngo te akutanisi bango alobi benga mobali na yo soki bokoyokana soki okopesa bango mbongo to kopesa bango mbongo te benga mobali na yo mobali no apesa accord. Ozo comprendre bakoma abenga mobali na ye ndenge basolona mobali ne basolona sango bayokana mobali ne kazwa mbongo apesa basango bazwa mbongo bapesa basango mbongo eleka nini na maboko ya Irene. Bayokana bango mpe makambo nyonso ya voyage jour ya voyage bakenda na bango mpe ti na aéroport Irene kuna na rien à voir parce que suite nango ya etalaki ete mais sango bakenda ti na aéroport kama mkuwa ke sango wana na escroc non kasi ya lokwa osala makambo ya voyage mutabiso ke basala makambo ya voyage basango wa zatika makambo ko ya escroquerie basala makambo ya voyage. Je comprends parce que sango on appelle azana a mélange belé mbongo il y a pas de souci. Kulutu voyage eza esprit olandanga omoni voyage eza esprit batu to comprendre te tant batu tozaka na Afrique bisoto to mona ke so pesi mutu mbongo mutu oselo mamba voyage nde mutu wana oselo mamba voyage ezalaka nde yo moko sala et puis voyage nde ezala wana voyage ezala kitu double botini mbongo ce n'est pas que parce que batu wana baza basango to ebi eza voyage akoza la sangajaki na basango kope simbite basango basali pe masolo esimbite po bazaka batu netinga na yo. Ça c'est vrai. Esimbite c'est comme batu msuka koma oluka pe ba voyage na ba mosquée imam wana a fait voyage à batu omona pe esimbite papa mba pe basala pe ba makamba ba voyage à batu esimbaki pete ba Eliot mutu na ba Canada basala na ba ubwera ba makambo lelo ke Eliot amema masumu ba wera pe basala ngo esimba pete ba misise bele basala ngo esimba na ngo esimba te. C'est des choses qui arrivent ezala ba biloko te voyage au petit monde qui sont checker à faire voyager au bien merci mais chance na voyage ya checker moto et ça la minime et la chance c'était qu'à 100% et ça a une chance à 100% en plus comme ça voyage des alaka voyage de lobby voyage des esprits beaucoup soit passeport beaucoup ici babimisi 7 toi bimité. Oui, parce que mon tunion sera pas censé à pototer. Ce que ça la mon tunion sera censé à poto, mais l'Afrique on est ici là. Donc mon tunion t'as la chance na yena no o atambola na ngo katidai. Parce que tala lisolo egypti wana, tala lisolo egypti banda bani makamba voyage na kin. Banda yena ba Luanda nde makamna ena mobile na ana Lyon. Mais mobile na nde za opusenga na kolo ba mabia mobile ya moto na ebite na mona ebite. Mais je pense que sur mobile ya place na doki azaki na vie ya malonga ndenge mwasi na umea na Luanda nga ofuta bia ke sur place na Luanda mobile yana kozwa pe ba ressemblance na Luanda na Lyon wana azu pe ba ressemblance pe na Lyon akiti pe na Luanda atali pe makamba mwasi ne so oboti sa pe mwasi na boti se pa zongia mobile yana ti azo za la bloqué wana azape na ebi pe vi na ete na ndi pe te ka koza na position malonga parce que nga mwasi na ngazo te na lakin asali plus de 10 ans na Afrique na ofuta ticket na okende tout monde ango ba. Est-ce que oki ko imaginer moto arata voyage likolo ya mbongo mais azana mbongo imaginer likambo vraiment kwa yo po okende yo bisi biso zana mbongo te avion mati olobi na zana mbongo est-ce que machine ngo c'est diabolique. Et puis sikoyo likambo soko analyser yango bien fiston Hollande yango ti soko analyser yango bien vraiment est-ce que eza na intérêt ya ndeko moko abimisa mutu asalir ndeko bandeko na ye na likambo aboy jamais vraiment eza na intérêt oyo ke mutu okosalisela ndeko na yo émission omona Olivier landa parole Olivier banda bandiko loba tinenga kati aluma ba patite na bandeko ko ba olanda biso ba olanda ba comprendre siko ezaliwa même oyoki alobi mabe ya patite alobi na yo kake alobi no ke petit nanga pati aza petit na biso yaya pati tozana ya Blanchard ndeko
ndeko apati tozana ya Lorraine tozana Eric tozala awa tozala na biso bien Blanchard tozana na matanga tous les temps aza yaya apati leki ya Olivier il est dessus oyoka makamba boy na moment oyo biso toza parce que le moment est très mal choisi na oloba na yo biso tozana matanga tolela leki na biso na tokondi ete bato azoyela biso image ya boy nga na ebite nga naza choqué naza très choqué komona ke naza na pota muta ye na mbeli atianga likolo ya pota wana et puis muta otianga pota wana ndeko oyanga mpona likambo nini ya pa mort d'homme ndenge mondele alobaka moto akufi te maboko ya bato bakati te bato bazovivre koki oloba makambo neti nayoki bakomatere ya bato moto mosusu abiki ngai nazala na Paris nga nasala boye te toa na poto influence wana meme kutu na kini lelo mpe ezalaka so te nga na moluba nga na boye faci biloko wana esila na poto kutu makambo wana ezalaka te vraiment ezalaka te epuis moto yango wana oyo ozolobaka oprouve yo wana Paris yo ebi entourage ya moto wana yo kotelema vraiment liboso ya moto wana mpe boye olakisi ye mosapi Olivier ndenge aza wana mpe twana Olivier ndenge nga na yebi moto koya mpe liboso olakisi ye mosapi oloba ndenge nga mwana Paris nga boye so Olivier akoki te bato baorécupere oyo baza ok vraiment en tout cas pati aza peti na biso c'est-à-dire que aza mutu mosusu te gypsy wana omoni ti boloba lisolo gypsy nga na okanisa azala mwana mobali mais gypsy wana naye kocomprendre mama na ye en fait mpona expliquer bien donc mama ya gypsy na mama ya Olivier baa bacousine mama ya gypsy na mama ya Olivier baza bacousine mais mama ya pati na mama ya Olivier baza leki na kulutu ok c'est-à-dire que Pati na gypsy mama ya Pati na mama ya gypsy baza ba cousine mais Pati mama na ye na mama ya Olivier ba leki na kurutu nga na yebi Pati nga Pati na oketika bango na classe basimi na libuku wakati prince oke na classe c'est-à-dire que éducation ba Pati bakola nango éducation ba Pati baza nango famille na komona ba mukula yenge éducation baza nango c'est-à-dire Pati akosala eloka boyete so mutu ayebi te amona ye mutu aliboma mais biso toyebi ndenge ba Pati bakola éducation bakola nango c'est-à-dire Pati akokoma na niveau te jamais j'aurais voulu avandi atanie azolela tala se amaike amonter asala eloka boye je suis désolé. Voilà, je suis désolé, maman Pati so aza vivante, ou papa Pati so azaki na bomo ilelo, ayoki likambo boya osepela na mote, aza fier na Pati te, aza petit na biso. Bon, nanu to dénoncer penate mutu ni na bete biso bisolo, to tangi na koma mutu te, to tanga koma mutu wana na. Y a pas de oui, ndeko est-ce que to lobi oyo afato kata na biso enregistrement oyo, ozala ko bakisa na batu oyo batalaki bazaki choqué na kombo na yo, meka mpliko mabakisa zali. ngai naza na nga na likambo ya kobakisa te mais vérité ezalaka vérité ezalaka mpe teti nga napesi yo bafe soki moto akoloba nga nalie mbongo na ye alakisa yo place oyo nga nalie mbongo na ye napesi yo 3 volets apesa 2000 ya visa apesa 800 mpona bato immigration apesa 1000 mpona bato billet passeport na visa azwa billet barécupéra mbongo 800 nde ezonga te mpo ezala na bato immigration siko ayebi soki moto ayebi soki nga nalie mbongo na ye ya gypsy yebisi problème te mais ademonte yo kaka mbongo nga nalie ezalaki mbongo nini parce que bango balobaka 5000 tuna bango 5000 yango bango balobaka 5 millions euta wapi balobi eza 6350 ok tuna ye siko 6350 wana euta wapi mponga na pe biso détail nayebi biso 2000 ya visa po passeport bazwa yango na visa na bango ndenge esilaki 1000 nasombaki billet bazwa billet na bango 800 immigration nde ezonga te nga nazwa mbongo epai ya gypsy $200 nakoma na Paris awa nga Olivier nazwa 200 ya gypsy oyo nazwaka nazongisa mbongo wana na Luanda gypsy azwa mbongo wana bango so bani baloba kaki nga na mbongo na bango 6300 nde balobi
yebisa wanka bapeso détail à 6350 wana par rapport au ngana bisio. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je crois bandeko bolandi wana obande koloba ezali bongo Olivier Mafuta oyo tulobaki makamda ya lobby oyo ba expliquer que il paraît batinda ki na Angola batinda ki gypsy na Angola avant d'apana ye babandi ba démarche isimba kite po ya voyager ki pe na mbongo ya gypsy boyoki sikoyo nayebi ki aba papa ya bwanya bazalaka ba yaya ya bwanya bazalaka baleki ya bwanya bazalaka siko na obino boyoki awa vérité zali pa nani to tiki nanu makamba Irene to zikaka oyo ya Olivier nenga expliqué boyoki que jour asuka 3e voyage gypsy azaki na $1500 bato immigration batuniye en fait Olivier est-ce que ndeko na wasa na mbongo abino asa na mbongo te batuni gypsy asa na mbongo te tango avion mati et puis gypsy ngolobano ya Olivier na $1500 oyo koloka te bandeko soki réellement ezandenge ndeko expliquer wana en tout cas c'est que ndeko gypsy eza peut-être makambo susu to compte dans détail te bandeko to kozonga lisusu na 3e partie toyoka ndeko Irene Mafuta tant tokoka Irene Mafuta na sima to kozonga pona to sala bongo analyse finale toyeba bakaba boteli malamu te menamit oyo na kosenga bino kimia ezala bozali famille gypsy azali famille na Irene na Olivier botiana se na bandeko ya Luanda botiana se okunda mowei na sima tokozonga lisusu na ndeko Irene to comprendre véritango ezali wapi tala mwa muke o to bomba kilelo yango wana bandeko bo partager 3e partie ezali pona lisolo oyo et puis asuka 4e to kolanda siko sango mokonzi esika akei sango mokonzi et comme na ko esikoka bato mbongo yango to koyeba yango sika voilà bandeko na so tout ça ki libaku na o ça ki live ya lobby boki version ya Olivier to le bara chaque fois ce qui au lobby na mutu mutapesi lisolo to beti droit à réponse ezalaka obengi na limemia boni papa fiston lisolo wana ezali ya ngai en tout cas na obetaki wana ezalaki bongo te ezalaki boy ndenge boyoki ndeko Olivier elengo na kulutu ba expliquer kulutu edit ba expliquer boyoki version kasi na sengi to na moni ekosenga pe kozala malamu mobali ya gypsy o elio ami bimisa a expliquer vérité batuni mutuna pa Olivier que Olivier tuni mutuna aya koloba clair mbongo o ba déclarer que Olivier azana mbongo na bango mbongo ngo ezali combien yango wana bandeko ba expliquer ba pesi makamno surtout voilà to ko tikabino bandeko ba ini matanga to encore une fois de plus nous profiter de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus sincères na bandeko famille Mafuta o babungisi bongo ndeko leki na bango Mimi Mafuta o yamba bango presque nyonso tout na mikili ya mpoto programme ya matanga yango wana tutelibino voilà o bomo photo en siko ezali ndeko Mimi wana petite sœur wana oyo petite sœur ya Olivier ya Edith na ya Irene Yohana donc à Tikibiso on peut pas entrer de détails batanga liwana ba ve mortuaire za lelo na tout ça live boy ve mortuaire za puis lobby programme et ko sala yango wana programme yango wana bomuntu officiel bino yango wana donc voilà merci beaucoup na bino so bolandi biso bandeko o azali na likamba koloba ba commentaire tika commentaire wana bandeko ba kotanga ba commentaire to yeba vérité zali wapi mais biso to ko ya la 3e émission tant to ko kandeko Irene to ko dimso ba vérité musto bombaki awa boko ba vérité à son pour le kambo o te couleur ngo mbale ko benga mingi pour le kambo ya prophétesse oyo apesa ki faux prophétie ya mama chala mwana to kozonga to nga to sisana makambo ya famille Mafuta et plutôt zonga siko live spécial pour la prophétesse yo pour to kotika ndengo wana te kotika ndengo wana te to koya pour te expliquer dénoncer ba plagiat ba ramande wa za malamu te
ndeko azali na lisolo ya kopesa kobanga te benga biso tokobeta lisolo na yo kaka ndenge olingi tobeta soko totanga kombo tokotanga kombo soko boy totanga kombo tokotanga kombo te. Merci na Mama Renaoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Le Collet Télévision. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo, Mama Charlotte Caputo, la dame de fer. Moi, si à chaque fois au four au moulin, tongo tani, yema amona nzela, azo leka leka pona kusunga, non c'est malibota, mais peuple congolais. Mama lamu, to bossa na te, pona kola tsaba na biso to kende bongo na Udenval. La shop Kitoko, shop L 119. Ici, puis on a Tabana, Kitoko, puis na Jamestown, on a dagi publicité nango. Tout ce qui awa, restez branchés. Chap chap! Et tchara! Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Le Collet Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari et Ali, non tout. C'est une famille. Déjà c'est un vêtement. C'est une famille. On a signé un c'est une famille quoi. C'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi. C'est une famille. Les ensemble, c'est une famille. On a fait. On a ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. Petit est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, on a dit nous, on peut consommer en. Donc, c'est une famille. La
ça nous avons la commune. Comment m'a dit les bêtes mon boula. Ouais, ça m'a accompagné quoi. Moi chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là on a Mercedes. Chacun Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi mboka otombo la bembele, mboka bakaya. Oyo jaquette. C'est une famille, jaquette Oyo. Na chapeau, c'est une famille. Pour Salinoko, c'est une famille. La chemise naïe, petit de Wana, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail, Baba,